Bonjour bandeko na ngai wabino Caroline de Monaco. Tokomi na suka ya bilubu na biso ko nasalaki yango na bino du début à la fin bomoni ndenge ebimi. Donc ngolo na ba pose na kati oyo ayebi makambo kolia oyo aliaka bien oyo alinga kolia bien abengi nga numéro na telefone eza wana abengi nga privé to solola na kolamba to sololi. Donc bokotala émission na Congo Tchèque Tchèque chaque semaine bobanomona ba maya sika. Donc ebimi kitoko, merci vraiment ya mado na pose otindelaki ngai, merci na sepeli mingi ebimi vraiment kitoko penza tokos. Bandeko nalingi bino mingi tokomi na suka ya video na biso botala parce que oya lingi koyeba kolamba nga pe eza te ke ona leki baninga to apprendra tous les jours hein. Bonjour bandeko, bonjour la famille. Lelo na olakisa bino mwa plan na ngai ya lelo to dimanche nangi nasala ngolo na pose yeyo pose batindeli nga na Kishasa. Merci ya mado malgré to kaboli yango mais donc naza na besoin ya ba ingrédients oyo tomate fruit mibale kaka, moi feuille d'oreiller, ail, matungulu mibalele mso boloba matungulu eze belé ekoka na mponga na zaka morezi ya matungulu. Na besoin ya jimbo oyo eza kotia na biloko nyonso to eza teke jimbo ya mbisi ou bien nini eza standard kotia na biloko nyonso to. Naza na besoin ya mwa mungwa pe fo ezala. Naza na besoin ya l'huile. Naza na besoin ya kama ngolo na ngai yango oyo ya deya na mai ya moto na chauffe mai na tie na bwaki mungwa na kati efanda kande nazoyebisa bino kosokola mbisi kolongola zai na mbisi ezaka te mai ya moto mais nde nayebisi bino nazaka deja mutu nayoka ba biloko kele makasi nasi nalobango na ba video. Donc na kokola boyebi kaka soki ozokola makambo ezo changer ekomi kaka mai ya moto wana mpe na asi epezaki na motema na nga naza sûr nayebi ke baza elongwe et pourtant mbisa mai soki mpo ozotia yango mai ya moto boye ozoboma mpe goût ya mbisi mais bon tosala boni toye kolambama na nzungu oyo nzungu oyo petite sœur na mtaka belaki nango na Belgique. Donc tellement eza mwa monene naza mpe na banzungu na ngai ya bien na banzungu yango wana banzungu ezali mwasi ata oya kitoko ndenge nini soko ata oza kotakataka soki ndenge nini mais soki côté cuisine eza mobulu donc tina te kwa mwasi akriaka nde nayebisi bino na ngai nasala yango liboke na bakasa na biloko nyonso surtout mais condition kaka ke fo kotumba yango epai ya mwana ou bien epai ya mama Gode wana nde nalingi yango te. Donc mwasi atoza kitoko il faut oyeba pe kolamba surtout biloko lokola bambisi ya mai boye ngai bandeko ngai aliaka mbisi ya mai epai ya bato te bomona yango mabe te na ndenge ya mabe te naliaka nanga mbisi ya mai epai ya motu te parce que mbisi ya mai ezalaka na zei malgré efandaka na mai mais ezalaka na zei yango omoni ngai na préférera ngai moko nasala na ngai mbisi ya mai na ngai. Voilà elobo ya ekopose na biso yango oyo esi esalemi eza na matungulu na kati nde bokomona mwa pilipili nde bokomona sikoyo nakangi yango nde nalobi totika yango na ta pendant 1 heure du temps. Yango oyo nafandisa yango ya pembeni ya mbisi nafandisa yango pembeni na mbisi efandi pembeni na mbisi oyo esi euti na mai ya moto na sukoli yango mpe lisusu donc eza propre ndenge eza wana. Donc mbisi yango oyo pose yango oyo pose ekokota na mbisi donc ekota na mbisi donc voilà quoi mbisi yeyo ya lokola mabongo me mabongo te. Après sikoyo tosali masolo na biso suite bozozwa yango dans quelques minutes. Hop bandeko pose yango oyo na bandi kosala
pose yango na osala pose yango oyo donc ndenge eza nanga na tiaka pose na salela oyo jimbo bomoni na yete so bokomona allez hop donc naza ko assaisonner yango juste kaka na jimbo oyo ekofanda boye totika ngo na ta 1 heure de temps po ekota natiaka na yelo mosusu na pose natiaka kaka nde bomoni jimbo oyo kaka nde na tie eza mungwa ya biloko nyonso tu mais nakotia mpe litungulu mpo ngai nayebisi bino ngai nazalaka amoureuse ya matungulu donc litungulu akozanga te malgré nazalaka amoureuse ya matungulu nde nakoyebisa bino la nazokata litungulu na pose mpo biloko nyonso tu eza bino mo bokomona mais tobakisaka kaka donc litungulu na kati ekoki donc pose oyo nakosala nanu pembeni mpona bimisaka saveur na ye wana nakosala pose pembeni ndenge eza boye 1 heure après nakotia mwa mai mpo mungu ekota pose soko osali yango mbangu ekotaka nango mungu te donc nakosala yango ndenge nasali boye nakotika yango pendant 1 heure du temps mungu ekota nazokata mpe mwa ndambo ya pilipili boye hop nabwaki donc pose ya kofanda boye pendant 1 heure du temps ekobota mai nakoajouter ka mwa mai mukie après natia yango na moto na mwa mafuta mukie kaka soki etoke elingi ebela wana nde sikoyo nakomelange yango na pose na biso yango oyo esi esalemi eza na matungulu na kati nde bokomona mwa pilipili nde bokomona sikoyo nakangi yango nde nalobi totika yango na ta pendant 1 heure du temps yango oyo nafandisi yango ya pembeni ya mbisi nafandisi yango pembeni ya mbisi efandi pembeni ya mbisi oyo esi euti na mai ya moto nasukoli yango mpe lisusu donc eza propre ndenge eza wana donc mbisi yango oyo pose yango oyo pose ekokota na mbisi donc ekota na mbisi donc voilà quoi mbisi yeyo ya lokola mabongo me mabongo te après sikoyo tosali masolo na biso suite bozozwa yango dans quelques minutes hop bandeko sikoyo masolo yango ebandi nasi na kati matungulu sikoyo oyo ai na kati deja ba ai ezali awa nabosani koyebisa bino ke tomate ngai tomate fruit nalongolaka yango baposo donc tomate mpe eza awa deja mais mingi te nayebi te so bokomona tomate donc na fini on alingaka mpe komixe tomate te donc na fini tomate nalongolaki yango baposo mpoka nalongolaka tomate poso donc natiaki bouillon oyo nabosani koyebisa bino oyo eza vegeta natiaki mpe mwa ndambo ya vegeta litungulu makambo mosusu ezali awa feuille dorée yango nazobwaka nabwaki misato nakotia mpe oyo bouillon oyo oyebi yango bandeko sikoyo masolo yango ebandi nasi na kati matungulu sikoyo oyo ai na kati deja ba ai ezali awa nabosani koyebisa bino ke tomate ngai tomate fruit nalongolaka yango baposo donc tomate mpe eza awa deja mais mingi te nayebi te so bokomona tomate donc na fini on alingaka mpe komixe tomate te donc na fini tomate nalongolaki yango baposo mpoka nalongolaka tomate poso donc natiaki bouillon oyo nabosani koyebisa bino oyo eza vegeta natiaki mpe mwa ndambo ya vegeta litungulu makambo mosusu ezali awa feuille dorée yango nazobwaka nabwaki misato nakotia mpe oyo bouillon oyo oyebi yango ba bolingo sikoyo ekomi moment oyo nga fona tia bapose
Bomoi bilubu na biso na o retirer ba feuille na diminuer moto nde na yebisaki bino. Asi bomona onde ekomi donc bouillon moko kaka ya mai ya pepe soupe. Banzi boko mona ngo. Bongo solo moko elenge zo bima oboya. Sikoyo ngai nazo kotia moto ngo ekangami en tout cas lituko yo bo excuse ngai mamatuka na bango ya misapi oyo ezaka ya problème. Voilà. Sikoyo bandeko mbisi na biso yango ezotoka nde nalobaki mwasi soki azosala na cuisine esengeli ezala toujours bopeto. Bana basi bozomona ba jeune fille bakoko bomonaka il faut esika ezala toujours bopeto. Citron na yebisaki bino na kotia na kotangisaka mwa goutte mokie bokomona le msu goutte mibale kaka parce que pose aza na kati citron ayokana te. Citron eza mpona kopesa goût. En tout cas mbote na bato nyonso tu oyo balandaka ngai Caroline nazongi lisusu de Monaco tozongeli masolo yango bilubu nde makambo donc kolamba na kolamba. Donc semaine prochaine tokokota lisusu na elubu mosusu toyebi te soki ekozala nini, soki mpe ekozala mpe epelo ya nzoko oyo, soki ekozala epelo ya mboloko nayebi te marge naliaka banyama wana te. En tout cas napesi bino mbote ba bon dimanche.